mokolo mamine tobengamaka na président ezali kaka biso bato tobengami te ba mouvement nyonso tu ou bien ba groupe politique groupe religieux na ba homme d'affaires na bato ndenge na ndenge tobengamaka bato na tour na bango bato na tour na bango mokolo mamine ezalaki tour na biso tokendaki na ba collaborateur ya ngai bato nyonso baza kofilme bango bato na télévision bazali bajournaliste bazali koyamba nsima kosolola avant de tosolola bazwi biso na télévision soko tosilisi bapesa interview ngai nalobaki te napesaki maloba na papa Nontadila kasi ntango balakisi baelongi na biso na télévision Kinshasa ebouge nayibi te soko bato mosusu oyo bazalaka na bino penipeni basepelaki soko basepelaki te ntango batali elongi na ngai na télévision bato basepelaki ou bien basepelaki te mais mpo na nini bamope bakendaki bamissionne bakendaki baorthodoxe bakendaki bamusulman bakendaki bahomme d'affaires baavocat bato nyonso bakendaki bango ntango bamoni bililingi na bango boni basepelaki te ou bien basepelaki mais mpo na nini bango basepela bango na ngai nde nakokotioloma ezola kwa nzambi kitantu yenza bakondi bamama batata makambo mazali bato nyonso bakendaki batioli te ntango bamoni kaka elongi na ngai mokili mobebi bamosusu kansi biso toyibi tata Simon Kimbangu biso wana atoduti te ye azali vraiment moto atielemi na nzambe kasi bango bana ai bamwana nga na télévision nazali penepene na président boni basepeli bapapa na bamama mokolo mosusu na kolimbila bino likambo wana pamba te likambo na likambo ekozalaka na ntango na yango me nazali mutu moko eske ngai kaka moto navotaki Mobutu bandani bavotaka ye ekuna na site bavotaka ye soki bavotaka ye te batata na bamama likambo ezali esika wana balobi azalaka na pouvoir te lelo oyo ake papa la bamama na batata tobanga na biso te solo ekubungwa na lokuta te elokuta mpe ekubungwa na solo te nzambe akozala satana te satana mpe akozala nzambe te bato nyonso tu balingi ngai te ezali kaka mpo na makambo ya président te ngai nazali awa ezali makoloba ame mutu ango akomi orgueilleux nazali na l'orgueil te kasi
ngai nazali awa mpwana kimia na mokili mwa biso na kosenga ka kimia na kati na mokili mubimba. Merci papa révérend Topesio, merci mingi na ndengo zali ko répondre biso pe bandeko bazali ko landa na bokimia nyonso ndengo zali ko zongisa na ba question na zali ko tuna. Papa révérend tokena likamususu oyo mama na biso mama Grâce Kalanga autaki ko alobi ke papa Simon Kimbangu Kiangani il faut aluka ba conseiller ya malamu. Et puis, Aluka Saint-Esprit, donc Papa Simon Kimbangu Kiangani, Aluka Saint-Esprit, poète Azali Namouli Moté, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Et puis, ce qui est ok, on me capé ko limbole la biso, likambu ya pambate zali ko sala ba pasi mingi poète to moni pasi nenge kompe na kati na mokili, ndenge bato bazali ko lobela likambu ya président Joseph Kabila. Papa mbate likambo ezali kosala pasi nde likambango yango wana na kati bandeko bana pasi mo Kimbangu soki tozali kolanda na kati na émission na biso bakimbangiste fongola na kanisa biso tozanango ngana kotuta tolo pambate makambo mingi oya mboka na biso soki boye koluka bakimbangiste bokoyeba vraie histoire makambo ezali koya po bakimbangiste bakoyebaka makambo yango. Tozali kopesa topesi vraiment toyebi ke papa Kisolokele papa Dialungana papa Diangenda bazalaki batu ya ndenge mususu oyo ngai papa Lambert na kobenga kabango ba témoin de la création yango tokosenga papa révérend o mekana ko limbolela biso papa chef spirituel aluka ba conseiller malamu et puis azali Saint-Esprit te azana molimote et na likambo yo ya président soko ko lobela biso yango poto ko comprendre. Papa révérend Topesio. Merci mingi papa journaliste. Solo to continue ko limbela wande bonangai poete mukumba pesa mili biso to lendi sana to aider to salisa ba oyo bazangi koyeba. Ezali mawa mingi ke mutu aluka ko pesa matei nzambe. Nous insistons en Nzambé. Les lots ba yebi yango te, mais il qui a été attendele ba ko yeba yango. Papa Simon Kimbangu Kiangani, c'est l'homme le plus simple du monde. Maman Kalanga, c'est l'homme le plus simple du monde. Là quel Kimbangiste oyo pe ba landaka makamuna mo pepe. Bago kubunga. Ah, ndenge nini ayambi mama chala mwana na libanda tout ça, ayambi nzembo tout ça, nzembongo apesi ba DVD tout ça. Nzambe aza simple. Il a décidé comme ça ayambaye. Tina yambeliye place wana devant batu yo oyebite. Makamoni na bunzambe ya monaka. Likamoni ni ya bongisi na bisika wana. Oyebite mama tala mwana pona nini akendeki na nkamba yo yebite ngana yo te yebite likambo nini ya bomo ina ya zana ngo onzambi fwa bongisa yo yebite po papa yambiye ebeti yo mabaku ebeti ba musuma baku maman po mona mokonzi ya bandeko na biso ba katoliko okosenga audience 3 mois 6 mois. Tant suppose à Kangote. Mais papa Simon Kimbangu Kiangani. Les lois sont lobbyés, papa. Nazo na nkamba, obongisa mina ndenge monge elenge bani makamuno se koka. O koti na nkamba. Ayambi yo pele lendemain. Okulala na nkamba, okomela na nkamba, okufute loko mokote. Luka mona mokili soko mona wapi. Azali ko yamba mabota na mabota. Azali ko supporter ba charge moko minene. Ya babola. Il y a des déplacés de guerre, il y a des kelasi, il y a des malades. Makambo ndenge na ndenge sur le plan social azali ko supporter. Azali na mukumba ya tonga lingomba oyo. Des écoles, des centres médicaux, des dispensaires, des centres agricoles, des centres de santé, des centres de développement. Nyuso yo pona ko pesa maboko na ekolo na biso. Combien
d'élèves, combien de diplômés, combien de grands hommes sont sortis de l'école kimbanguiste. La seule institution d'origine et d'essence africaine, l'église kimbanguiste, au mutu mwindo asali. Ono setikali balimbisa ngai meza biloko tozoko zwazwa epai misutu uzamwa ba pouvoir epai bikuta epai na pai tusangisi tisikoyo aucune œuvre considérable comparable na l'église kimbanguiste. Alors, tala monene ya mutu ndenge wana et sur le plan na dimension spirituelle na ye, tozali na mesure topé ça yete. Azali komikitisa. Sikoyo yo mutu bayambi, biso mutu nde ayambaka na conscience na biso to yebake tango na koti mutu ya munene bo ayambi ngai, qu'est-ce que je lui dois? Comment je dois me comporter devant lui? Bon, biso sikoyo na tina ko yinana, biso na biso ndeko no mutu akeyi kuna yo sepelete ndenge bayambi ye, okomi ko tiola, okomi ko finga. Ezali mawa. Jusqu'au point ozali ko senga azana ba conseil malamu. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez dire par là. Je ne sais vraiment pas qu'est-ce que vous voulez dire par là. Na yebisaki yo hein. Batu bazinga ka nzambe tolata nzoto, tozali bosumuki biso nyonso. Tolata nzoto. Ako utiliser ka basumuki ndenge kolo salobaki hein. Les bons grés livrés ba kola ensemble basala musala na ngai na katne danga na ngai. Mais cependant, tant que nzambe a utilisé batu, azosal musala na ye, Dieu sait écrire droit même sur des lignes tortueuses. C'est-à-dire que Nzambe ma kominaye otenga makate. Même ceux qui azali ko komango au-dessus des gens, batenga lokwa biso basumuki. Atindi ngai révérend salanga musala oyo nazali musumuki. Ngana tenga mapusa nazali muto masumu. Mais makamone ko akotinda ngai nga musumuki. Et ko salama pour être likamone tenga makate. Ozali kutuna ba conseil réponse kana pesio yango wana yosiko yo hein luka o développer yango pour lingi olingi ko kamata biso soki o bazali kusana pemina papa ba kokite yonde ozana ba conseil malamu o ko pesa na mukonza vous trompez. Ceux qui sont à ses côtés, principalement les conseillers directs, o bazali ko pesa maboko bazana nguya o esengeli pour pesa maboko. Les turpitudes au yoka de gauche à droite, c'est les faits des hommes que nous sommes. To lingite lingomba ezana kimia. To lingite lingomba ezana kimia. Ça il faut le savoir. Et il y a des faits qui sont commandités de l'extérieur. Il faut y bango yoza mona mboka batela intera mboka. Il y a des faits qui sont commandités de l'extérieur. Tous allez manipuler. Tanga encore une fois professeur Papa Simon Kimbangu le 10 septembre 1921 en Mazan. Et puis au Sosol. To leki na praswan. Yé azali na molimo santo te. Kasi vraiment on ne comprend plus rien. Molimo santo yewana. Namba nasanda lobaki boke ndeko sakola na mukili make molimo Simon Kimbangu ngani molimo santo abomba mite. Il a dit ndeko yisa lobaki vous m'avez vu, vous avez vu le Père, c'est-à-dire que vous avez Dieu. Quand vous avez vu Jésus-Christ, vous avez vu Dieu. Il a dit clairement. Il a dit clairement. Est-ce que Papa Djangena Lobaki a sa molimo? Écoutez, lorsque Papa Djangena a dit, tu comprends, Papa Simon Kimbangu izalika kayo, a seki, est-ce que Nzamba liaka kwanga? A bombami. Mais ezalaki nde ye moko wana. Mama Kalanga, voilà le peu d'explications qu'on peut vous donner. Est-ce que Moutou azangi molimo assez kusa Moutou? Molimo Nzambe assez kusa Moutou? Yo lelo soki makambo minene oyo Papa Simon Kimbangu ngani azali ko bongisela batu ba bongo wana batio na bisika wana, vous ne ferez pas 48 heures ndeko na ngai. C'est impossible. O ça ya 48 heures te tala tata ki soloke le lukelo tata na ye tango azalaki à Bruxelles. Tango azalaki à Bruxelles dans les années 80 quelques. Bambuta na biso na tango wana bakeno rendre visite. Rendre visite. Batuni papa kasi yebisa biso zo bela nzoto za malamu zo ka sango yebisa biso zo bela nini. Ya pesi bango réponse boy. Bana boni boy maladi na zo bela. Tala. Ezana kombote. Maladi yango bo. Soko na pesi yo 1 millième ya maladi ngana zo bela. Oza carbonisé.
1 millième ya maladie nga nazobela oza carbonisé siko mutu anaza nani 1 millième ya maladie pasi azomona una nzoto pona kilo ya mokilo yo mutu oza okokango te oza carbonisé soki nika place wana siko tuna mutu anaza nani lelo papa Simon Kimbangu ngani azali kumba ya mokili mobimba osomona ya na poto vous voyagez ngana yo mikilo tuzo waya tout ça on est bien là on a tout ce qu'il faut tuzo fingaye azobungisa biso mboka azobungisa milimu na biso avandi na nkamba na ba conseiller kitaye quel sacrifice avez-vous déjà vu dans ce pays là des gens responsables qui ont un renom bazala ba moyen bazaba nani aya na potote akini potote ambassadeur ya France que les Lukaï franchement akini potote ba conseil direct avec tous ces sacrifices ba bomba mina nkamba des mois et des mois des années coffrés là-bas dans un périmètre réduit. Quel sacrifice nani olinga biloko ndengwana il faut zala nzambe olinga sacrifice ndengwana otali et pourtant qu'est-ce qui lui manque palo bi ngana mingi le bazo funda mais abimaka te akende ke boite est-ce que ba mo ba éviter papa ndengena lobaki ngai nazali kotambola côté ya mokili faut nakende partout mais tata na ngata ngoya mokili faut que no mona yekuna sur place. C'est ce qui se passe aujourd'hui, les gens ne comprennent pas. Mokili ezali koyeba te mo biso to na kaye mbala mususu papa nzambe na ngalimbisa ngai abina ngai ngana kele poto sikoyo te tozali kozela likambo moko likambo na soki esalami ekosalama pe lisusu te soki na ke poto na zongi esalami bato bakoloba nini ake kozwa magie ake kozwa biloko mindele tika na likambo wana esalama landinga mama. Donc alors par rapport à makambo ya président République ezali mawa biso ba bana ya Congo en s'adressant qui mangis on s'adresse aussi à nos compatriotes totika passion totika colère mokina biso na pasi muto yaki pona kobikisa biso kombone papa Simon Kimbangu ye wana papa Diangenda ye wana papa Simon Kimbangu kiangani aucun président de ces pays-là et au-delà de tout Yamukili Mobimba, aucun président ayaka sans la volonté à papa Simon Kimbangu. Je vais vous témoigner une chose. Tovandi na salon Mukonjaboule à l'Elaka. Babengi Sibiso, membre cabinet Boya. Je me suis retrouvé, moi, le directeur du cabinet Nande Komosona Bosani Kombo. Tokito Fukami. C'était à l'époque où les primaires américaines entre Madame Clinton et Obama. Ça le débat. Obama a gagné contre Clinton. Candidat, il y a démocrate. Le conseil direct, Papa Zako, a dit papa, tel qu'on a nous. Aliki Mundele. Papa, azo tele mazolo bambe ntango ifuene batata basisa kusadi tango ikoki makambati papa batikaki yangwana. Papa bimi soit akena ye. Vraiment na sengi bolimbisi papa. Moi likambo de façon Obama sia. Banda tango tobi bana bureau papa biso musuna kata nkamba toyibaki déjà que Obama koleka. Et pourtant na mukili musuna États-Unis. Donc aucun oyo bayaka na pouvoir na mboka na RDC et à la volonté ya papa Simon Kimbangu de bango nyonso. Si on peut vous raconter l'histoire comment Kasavubu a comméli, comment Mobutu a comméli, comment Laurent Désiré Kabila a comméli, okoyoka makambo belé. Na kopesa ka solo muke donc na détail té. Conférence nationale souveraine 1991 ezali konginda. La politique, la démocratie, tout ça, on a proclamé multipartisme. Démocratie fait quoi? Conférence nationale souveraine. Savez-vous que Mzé Laurent Désiré Kabila Ayaki na Kinshasa? Ayaki na Kinshasa. Kasi Baboye Koko Tsaïna conférence nationale souveraine. Azaki inscrit. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas trop. À côté de mais Ayaki en visite papa Diangenda
bato bamonaka ye te histoire mosusu tokodéveloppe yango te otali akenda na ye maintenant la conférence nationale souveraine baololi komba Papa Simon Kimbangu parce qu'il y a quelqu'un qui avait proposé que Papa Simon Kimbangu soit la programmer héros national baololi batioli ah yete oui un tel bien mais pas que Simon Kimbangu papa ndenge na lobaki nini botioli kombo na ngai personne de tous ces gens-là au bazana Salwan n'a parlé du peuple. Personne ne prendra la place de Mobutu. Personne. Où est sa place? On n'a pas eu Moussous. Tata, maman. Nzé Laurent Désiré Kabila à Koti. Nana yamba qui était. Si vous avez fait un bagage, c'est point. Comme ce bagage, c'est bagage, vous voyez, va Koti. Nana yamba qui était. On a fondé tous nos espoirs. Et l'église kimbanguiste, c'est son devoir de soutenir le président. La preuve, Papa Mfumambanza a yé 11 mois avec Ovan Nkamba. A yambi mokondiango. Sur le plan spirituel. Pour akota kime kodama kile tangaka na villa Kinshasa. Soki église kimbanguiste était. Mais les dégâts. Oyeba mwala. Mais kimia bakoti nouveau président a s'installer. Est-ce que Ngana yo congolais, tu appuies qui nouveau président, tu penses qu'il est en bas comme il se doit. Est-ce que Bissala ça les banda quitté? Les loyaux, tu comme que là ça m'a cambo. Qui dit dans l'église kimbanguiste? C'est quand même triste. Mon candidat biso va bombier. Oyo batikalaki bambuta mutu non so batikalaki poni bato qui pouvoir te talika mwanzambe mais ils étaient prêts à prendre le pouvoir d'abord Boutou le général-major Tangwan son excellence Joseph Kabila Kabange azaki même sur place te vous on a été nzambe nenga sakalika monaye donc avant déjà à côté de la Papa Mfumambanza déjà bon ndenge nzambe asakalika mona ye na bulembo nyonso pa ye ba mutu nyonso bazotala mais qu'est-ce qui leur manquait de prendre ça directement ba ko mona muke or biso ki mangiste déjà papa ndenge na tunaki biso soki bo tele bino mwana muke se bo ndima bo mona moko yango ezalaki na pouvoir na lingomba et curieusement na papa Simon Kimbangu ngani na son excellence Joseph Kabila Kabange jeune mbula moko bakoti na yibisaki bino tala nzambe asepelaka na mutu oyo même soki aza musumuki mais akumisaka ye alingaka ye areconnaissaka bunzambe na ye. Vous pensez que c'est gratuit? Nzambe soki alinga futa mutu akofuta ye penza ezaka bongo quelqu'un mikitisi akiko kota na temple ya Nkamba a croisé ma colote ndenge ba musu basalaka a longoli sapato avandi na banc donc ala ndaki makambo prof mamba za lobaki na ye tama ko bandeko na ngai to sali batu mais bozo ba dimension di kambo na te a sali deuxième voyage akola la kuna et ko fana kuna 3 jours siko bozoli ko to sali ko kanga makambo ya Rwanda bolanda nga malamu Rwanda. Tout ce que vous consortez aujourd'hui contre le président Makama Rwanda, ce que vous avez besoin d'absoudé, il y a besoin d'en voter. Il y a les erreurs que nous commettons. En 1994, Boulimbi Sangaï, Toteyana. En 1994, le 6 avril 1994, Papa Mfumambanza a bénéficié les 3 présidents. Après les avoir appelés plusieurs fois. Président RDC, Maréchal Mobutu, président Angola, José Eduardo dos Santos, na président 94 Zaki Lissouba. Boya Nankamba n'a besoin à Bino. Le président angolais était prêt à venir. Le président du Congo-Brazzaville était prêt à venir. Mais avant, il y a une autorisation
Dans Kolomboka, le maréchal. Maréchal, ah non, ne venez pas, on a voyage mon face à la vers l'est, bakene qui na Kenya, tout ça, c'est sommet mon gars là, il y a pays de organisation mongo régionale, bakene qui sommet mon gars là, il y a. Bakutani kuna un certain nombre de présidents. Ah, si que les 3 présidents na bayakate, papa Mfwamba Zaki na Likambo. Bayakate. Mama Kalanga, le 6 avril, oyo babengisa maki. Et bandilia, ya musala papa Simon qui manque fête mnena kati nkama, fallait bazala. Avion ya président Abiyarimana de Rwanda et Kwei. Soko babeta yo masasi à Koufaki. Le 6 avril. Le 6 avril 1994. Heureusement, Mobutu a dit qu'il y a un avion. Il y a un avion. Mais nous sommes en train de tout ça. Nous sommes en train de avion. À Koufi. Banatan wana yiki ekoti entre Rwanda na RDC. Génocide salade. Rwanda ba koti RDC ba envahir presque. Dis-moi, le passé on est ici la raté. Bon, dis-moi. Qu'est-ce que le président Joseph Kabila azaki na mona likambwana na tangwana? Yekuta zalaki ne azoki be makambo. Yabo mo ina tata na quelque part. Maintenant les loyo balingi ba lat ça est drame rwandais na mutuna ye. Non, soyons quand même raisonnables. Pas si ezali ya solo, mais ndenge tozali ko la solution yangote. Nzambe azali wana tutuna Nzambe pasi oyo tokosilisa ngo ndenge nini papa Dengenda akende na dossier ya Rwanda atikango na maboko tata Simon Kimbangu kiangani. Ça je voulais dire puisque il azali Nzambe ya makoki manso. Pourquoi je vous le dis? Revenant de la Corée du Sud, Mouleleki 2016 na une conférence sur la paix. Je rencontre un professeur de l'Organisation mondiale des églises pour la paix. Tosoli makambo église qui manguiste, landanga et maman. Tosoli makambo église qui manguiste sur la paix qui met dans Luka. Parce que papa Simon qui mbangu partout. Biso tozo bosanaye. Tosoli. Tellement na yebisa ki makambo avandi atalinga lobi. Ah. Mais je vois que l'Esprit de Dieu se trouve ça-bas chez vous. Est-ce que vous pouvez pas demander à votre chef qui nous aide pour la unification à les décorer? Oh! Nathalie, un Coréen. Sur place, on a raconté l'histoire à Coréen, où il y a des Kambo, Bazalaka, Nangbaï, où il y a des Dengenda. On a raconté une histoire. Bazalaki très ému. C'est par là. Pardon. Tout pour les deux Corées et ça l'a unifié. Paysan. Mundele kuna, musika nazi kuna. Baleli papa Simon qui manque ngani pour unification à décorer salam. Yo mwana Congo. Au lieu de la unité, bolamu na odo za ne pemeni, tuzali ko tchola. Tuzali ko latima makambo oya yete. Devoir naie. C'est Kolandale. Nous avons un seul, qu'on le veuille ou pas. Mokolo Nzambe a komona ke abo, il doit y avoir un changement na modèle ya Nzambe ekosalema. Mais na ndenge ya kutuka tuzali kufinga lingoma ki mangi tukulati makambo itali yete pusa nini azali na cadre ya biblique ya botosi autorité établie, tuzali ko sala erreur. Papa Simon qui manque ngani n'est pour rien dans ça. Mais seulement en tant que citoyen, en tant que citoyen, tant que tu montres que sur la marche du monde, il nous faut de la démocratie. Tu as ça. Tu as la constitution. La démocratie est établie en tant que citoyen, pas en tant que chef, en tant que citoyen, à mon que il faut tout ça. Bon. Maintenant, il faut ça la choix. C'est un électeur, comme tout autre. Comme n'importe quel chef religieux d'une église, l'élection est commise en tant que citoyen. Il faut qu'il vote. Il ne va pas faire un bulletin blanc dans le vide. Il doit avoir une préférence. Il y a une contestation tous azimuts. Toko tangote pour nanini makila batu zali ko sopana pour rien.
des milliers de marches, des milliers de protestations. Soukanango, des morts, des morts, des morts, basali okende. Et qu'est-ce qu'on aurait gagné? Et après, on a marché, et après, nous avons protesté. Tant que Monique Mboka est sombre avec le Marshal Mobutu. Mobutu a avec mon papa d'Angenda. Mais vraiment, est-ce que vraiment, est-ce que bon, quand est-ce Papa lobby, hein, qu'on dit à Mbote Munda Mwambasi. Moninga Malamu Natama Passi. Contrairement à ce que les gens croient que on nous donne de l'argent, on nous fait ceci, on nous finance. Tout ça, c'est des bobards, c'est des racontards. Nzambe asali ko landela opesa yenzela na likambo molimo ya lingi. Tosengi conférence internationale. Président Tcheloboko. OK, nandimi. Tosengi exhumation de la corps ya Mama Mwilo. OK. Tosengi révision à procès. Tala kabakata likambo. Bana mboka bavuka na biso ba telemeli yango. OK. Tout ça doit se faire avec la bénédiction du chef de l'État. Il ne va pas révérend. La personne parce que révision à procès et ça l'a marqué déjà tango papa Diangenda Bazalaki c'était pas une il y a une différence les gens donc faut expliquer parce que Balobaka que ça l'a marqué déjà na 1991 président le maréchal Mobutu Mutasina qui il y a une différence entre une réhabilitation parlementaire et il y a une réhabilitation juridique. Ou ça met une réhabilitation parlementaire par décret du président. C'est différent. Mais l'ingomba lingaki réhabilitation juridique, ça veut dire avec reconstitution des faits juridiques. Voilà. Tu vois, justice muta akonde nakamutu, justice muta longola kango. Donc ça la mine de siko. C'est comme yo bomi mutu, o yibi tout ça, allez, bakoti yo boloko. N'est-ce pas? Bon, un jour namawa président a gracié yo. Justice te a longoli à moteur. Au bini pendant ma président mais condamnation ne s'akana mutuna yo bakolanda aussi en moté mais il pas qu'ils en mutuna parce que j'ai salon la kaya moté on n'a pas voulu de ça, on a accepté plus que bon payer honorer biso, mais sur le plan juridique il fallait passer par là. Moi qui vous parle batinda ka biso am konza boule na grand hôtel to keniki na papa m'abuse to kutana na tangona avec un avocat belge, j'ai oublié le nom, pas démarche on fait banda 2008, 2009, comme ça. Il fallait Belgique à Salisango, révision procès. Mais Mundele, jalousie, Bazali Kobinisa. Papa Lobino, et Kokipe ko Salama, na droit par le même na pays, il y a Nani, et Kuna Basamisa qui est, et Basamisa qui est na RDC, et Kosamika na RDC. Sous Bango na Belgique, Balingi na Bango Bango Kondana qui, Bison Koto Salama. Basengi na président, il y a moins de Salama qui na RDC. Voilà la différence. Exactement, voilà. Parce que non, et ça la déjà na 1991. C'est différent, c'est différent. Donc c'est bon. C'est différent. Voilà, hein, grosso modo, c'est qu'on peut répondre dans des conditions maman, Kalanga papa, journaliste na zonction moi le moi mituna musezali. Merci à Solo Bandeko balandira de télévision Kimbangi Stefana Passimo Kimbango ezali sengo mingi ndenge bozali kolanda biso esika nyonso bino bozali ya solo tozali komona likambo yo ezali ko salama na mokola lelo esalamaki nango na batakala par révérend na tango na Noé azali kotonga bateau azali ko benga bato aza koloba na Noé ke mais ya tonga bateau na mokili boye batonga bateau na mai na océan be na nini. Moya azali kotonga bateau na mokili ngomba na likola ngomba bato bandima ki yete même kolo mbule bandi nzamba alobi ke Noé tango ekoki akotisi bana na ye bango 8 bakoti tango ekomaki ke nzamba azwi clé na ye akenango porte kangami tata ya mwasi ya Noé aye kobeta porte ngala za bokilo na yo fongolela ngai. Non, mais na ko fongola ndeni nzamba sake na clé. Otali batu bandima kité. Batu na orgueil bazalaka. Oya koloba loba kengai batu Noé nini bachola kiete. Azalaki na patience. Azalaka na likambo ya nzambe Noé avanda ki na ye kimia. Yango wana bana papa Simon Kimbango. Likambo esalamaki na kala. Na tangu na Noé yango ezali ko salama na mokola lelo. Tangu nzambe atuni Noé bozali boni kuna
tala bakimbangiste ko bandeko na ngai Congolais, il y a les 3 Congo. Toto formato banga bakimbangiste, toto sa bango. Ba yebi makamu na kati na mokili oyo. Mais lokola bozali komona bango lokola bat bazanga mayele. Me bata mayele bazali. Nzamba tunaki na Noé. Atuni na Noé. Bozali combien kuna na kati na ndako. Noé alobaki na ye banana 8. Yango bapesa ka mboka wana kombo banana. Papa révérend na biso ezali ndemona te. Ezali ndemona. Bakimbangi nzoko bimisa ba secret oyo yali na lola nzoko bimisa yango. Mais tozali ko chola, fallait tout loba. Papa diangenda ole tozali ko loba lelo tozoko pesa lokumu mama Kalanga alobaki yango ke na lingite bokabwane kota na kati na lingomba oyo. Mingi centre d'accueil yo bakomona ngoti. Et que la passe moment na centre d'accueil yo. Na yebite soki na kosi papa révérend. Est-ce que lelo bato comme centre d'accueil on so mona na musika te? Bien sûr. Batali ko yeba te. Batali ko ba bosani yango ke maloba o papa diangenda lobaki. Papa révérend pour na kokende kosukisa na tozokende na émission na biso tolingi to yeba na ndenge ya histoire n'était pas mama Kalanga soko za na likambo soko ko bakisa pour na toko ko lobela ye ko tia susu liloba soko za nango poto leka na papa Israël Mutombo simatoke na papa Samuel Sam Bamba papa soko likambo soko ko bakisa na mama pour na mama Kalanga na gasito solo ni mo mingi na ye akolanda biso ekoki na mobongo. Hein? Na sembo nyonso na kimia topesi mbote parce que zali maman mais akanisa malamu. Papa révérend toke sikoyo na toko kopemisa bandeko na biso totia mwa loyembo moke etumba oyo tozali komona ezali solo ya bonzoto te etumba oyo mona ezali solo ya bonzoto te bazali ko bundisa nga kimbangu bayebi te solo ezali na ye papa Simon Kimbangu yango batako bundisa ye tolanda nzembo etumba oyo tolanda bana papa Simon Kimbangu.
Merci à solo bandeko tokei papa révérend nakanisa touti koloba makambo mingi tokokota pambate lelo zali vraiment to lobaki il faut to loba makambo pona kolendisa surtout bana papa Simon Kimbangu na makambo bango ba yoki oyo pambate mokile ningani tozali komona bazali kobenga tomonaki kuna mama na biso mama Sele Sele Kinanga kuna na Hollande na paroisse à Rotterdam vraiment a bengi mingi po ete alobi aza kolala te na souci mais tokoloba na bango ke souci ezala te tomona mama Angèle Alfonso pe kuna na Londres yepe oyo apesaka émission kimia na libala balobaki mingi bamama na so mama Anivita mama Nelly Mayavangwa bango nyonso balobi oyo bato oyo balakisi vraiment ke passe na bango na kati na motema kasi lelo to bengisaki yo po ete to koloba papa révérend tokei na likambo yo papa na biso papa Ismaël soki ezali Israël Mutombo soki ezali vrai kombo na ye toyebi te mama toyebi ke tokopesaka bakombo na nini mais ye autaki koleka na kati na Congo Mikili na chaîne na Congo Mikili alobi bakimbangiste bazali ba pauvre bavandaka na Selembao. Ah, mais heureux le pauvre car révérend Dieu. Ah, bon. Réponse nayo donc dans les bakimbangiste bazali ba pauvre. Heureux le pauvre car révérend Dieu. Voilà, bavandaka na Selembao on est au balanda yinkolo yiso balanda ye. Pourquoi ça tali bango mais vous voulez me suivre? Pourquoi nous teka biloko no sosa na mboka bola pas. Alobi bakimbangiste. Société nini oyo bango basala. Société nini oyo bango basala et soki ya zana ba société belé oyo engagea batu to éviter et puis alobi tozali ko soutenir le gouvernement en place. Bazali ko tongela biso nkamba donc ba mbongo bazali ko tongela biso nkamba donc pona ye bandako ebele na katankamba. Papa révérend nakanisa okoki ko répondre okoki ko loba na biso nini na makambo oyo moi moke kaka tozwi pona kolobela ndeko na biso merci mingi papa journaliste ezali mawa mingi na koyewaka ba makambo ya motindo boye pa ya bato mosusu te bandeko na biso ya Congo ba compatriote pe le poso moindo na tina posaka ya kotiola papa dinga naza koloba tout le temps ngonza kaina loziti muyani ntiko lelo yo abengi bakimangisi baza ba pauvre bavandaka na ba quartier ya ba pauvre Selembao tout ça na utoloba na yo tout à l'heure que kolesa lobaki heureux le pauvre car ils verront le Seigneur et yibo kan koloyiso alinga kini tika ba riche balanda abi tout ce que vous avez allez les vendre pour distribuer ba pauvre bolanda na buzala kutira ba newa mwana na mutu azana siya kutia kutia mutu azana ndaku te il n'a rien so bolandie so tu landi papa Simon Kimbangu ngani to ibaka ite papa Simon Kimbangu ngani azana banda ko pesa bisote otali il n'a rien, il n'a pas un compte bancaire. Mais au niveau sur tu vérifies vina et le monde a atteint un compte bancaire, mandant mon pote, son mandat ou chose comme ça. Mais pourtant, il n'a rien. À qui parle il est au-dessus de l'argent. Bon, les loyaux, basofinga bakimbangiste bazaba pauvre. Mais vraiment, quelle contradiction. Ceux qui bakimbangiste bazalaka na mbongo ebele. Bazali kuvuma bazali kuona na bamvuama on allait encore dire voilà bakimbangiste bazo servir bango na régime bazo pesa bango bazo subir bango mbongo c'est ce qu'on allait dire maintenant bakimbangiste bazala na pauvre et comme sungam papa Simon Kimbangu lobi na lingi na ngaba pauvre baila ngaba bampata mike wana bazo tekela mikate bazo tekela banguba bazo tekela makala pilipili soka zalaki na posta ya mbongo Simon Kimbangu mais écoutez akoluka biso te papa di angenda akendaka na mboka bengaka toi na ba musicien na biso ba yebi histoire wana alaka bango na ba yosasa ntinsa dans un village ya Congo Brazzaville na Brazzaville vous voyez ça akomi kuna batomboka akendeki na ba jeune batomboka batele na ba jeune mike babandi ko bouder ba mususu kudu bakabali basabela zonga na wanda papa lobaki ko mi ile biso bato poa ba kusala ntinsa ni yawo ekala bana mike baki deshi bako ba mona kimbongo ntintani ebandi ndenge mutu azalaka bona costume kaka na chemise
Papa Diangena qui fait rentrer les mains dans ses poches, il sort des liasses, plein d'argent, plein. Bah, tu vois, quand on va au wapi. Apesi na bana basalantine sali moko. Tango ça pendant na mboka scandale. Donc papa Simon qui m'a ngani, au fait ça na mboka pour ça mbongo na bisoté. Azana pour ça ne milimu na biso. Musala nzambe sengi que esengi était aux ala serviteurs, c'est-à-dire il faut tonga. Il faut bâtir par vos propres mains. Et bandi eloté tanga biblia. Hein? Banda barwa David, barwa Salomon, bango nyonso ba tonga yelo selemi. Ba tu vois ba brique ma banga tout ça pour ba tonga. Pour nzambe alingi li pamboli. Est-ce que vous croyez seulement que nzambe a pensé qu'il mokilio hein? Alors bagina Adam et Ève apprivoiser la terre, c'est-à-dire que c'est un rôle qu'on nous a donné de construire. Ce n'est pas d'attendre que Dieu a quitté sa cambala, non. Nous devons travailler, c'est un sacrifice. Nous avons des patrimoines, des édifices. Nous n'avons pas cet esprit de sacrifice. Sacrifice qui ont cet art de se sacrifier. Oyo na libanda amoni ete ah musala wana ezosala mongona bakimangisa kitoko ngapa ina porter participation na ngai tokoboya kate tokozwa même ngona motema malamu ndema sengo tokozwa mais tokosenga kate bana ya ndako obazana elemo papa simo kimango bango bakosala musala wana muke na ki pauvreté na bango ndiango nene nzambe ko sepela. Alors batongela kabiso bandako oh non quel mensonge. Quel mensonge. Si vous savez quelqu'un qui nous a donné l'argent pour tout ton andako hein, que nous voyez bisaï à ça la déclaration officielle. Que ngai na tonga ndako bakimangi c'est tel hein, bakimangi c'est bazong c'est lembongo na ye. Ça n'existe pas mon frère. Désolé, bon ça l'habitude d'accord pour envie de salir non. Ou alors c'est la jalousie puisque ils ont œuvre vraiment mingi bazo ko sala modèle. Mingi bazo ko sala modèle. Donc vraiment, ça la fière, c'est que les écoles, les œuvres de toutes sortes, et belé. Quand on a un kamba d'année en année, au comment on a innovation. Même ceux qui vont se faire des choses, bon, ils allaient à Mouké, ils allaient à Ngote, et Sengeli. Nzambe, biloko to sala sur le plan matériel, ils allaient comme symbole. Bakoko na biso mona ki yelo selemi asika ezali ko kita na temple non ezali ko kita to tonga no bo apesi biso privilège na tonga symbole kaka moke lelo to komi na tâche ya musée te di valeur ya musée te que nous la musée pas écomilé oso mona tendeli baki mangi bazo sa nani ngwa mimila ki mbongo yo sole globela wan ba ya ko tonga la biso œuvre wan ezali ko kende n'a pas complication, n'a pas difficulté à toutes sortes, mais ils allaient au Kende. Et pas y en Zambie ko bon, maintenant na tiens le boko na œuvre yo et tu continuer. Mur de lamentation. Yabana ba Israël. Dans quel état ça se trouve aujourd'hui? Mais ils ont conservé ça dans cet état-là. Mur et bukana. Mais pour na bango molimo ils allaient place wana. Bazali ko sambela. Na bikoti na bango. Bazali ko zoape selon foi na bango. Alors, yo zoli ko seka biso, biso na biso ya pamba, soki ndenge nini tout ça. Non, biso moko to zali ko misalela. Voilà un peu de mots na yo ndeko na biso papa Israël Mutombo, réponse to kopé ça yo. Donc zala posé par rapport à bandeko kimbangiste, nous avons beaucoup de choses à partager ensemble. Aussi d'ici ka bon bon na yo. Nous avons ici malobé pas papa journaliste. Merci à Solo Bandeko tozali ko kene siko na suka émission na biso papa révérend pambate to monique tozio tango mingi mais motuna ya suka to kende na papa na biso ndeko na biso papa Samuel Bamba mwana ya papa na biso papa Bamba ye alobi ke ba histoire ya papa Simon Kimbangu nous ça ya lokuta o ndenge to lobaka lisumu kezali ya kofongama nini ye tata na ya lobaki na ye ke tango papa dianga na ko soit nini ezalaki nango kaka ba de ya squelette quoi miku wana mikuwa et puis
évité donc histoire ezali fondée ou surtout pour le bakawana et puis nous avons passé mot qui manque en kambate yo le bini pas révérend Tala ce qui transmission il y a savoir hein de père en fils ezali du domaine spirituel ndenge azokanisi là alors ezali kaka nzambe dans koloisu olandinga ezali kaka papa Simon Kimbangu na bana na ye bana na ye na koko na ye papa Simon Kimbangu ngani o bazana pouvoir na transmettre savoir o bat bako discuter te esili biso nyonso otika les mêmes tato abotinga ye sa parole n'est pas la parole d'évangile ye mwana ye papa Samuel Bamba zaki na agini tango papa ne akangama kiwa. Bon, quelles sont les annotations papa ne amemela kiye? Histoire à papa na ye, bakangaki na makambo susu, bakangiliki na makambo kuti ya lingomba kimbangistete. Il doit le reconnaître, c'est ça l'histoire. Ba memi ye na prison, même prison papa Simon Kimbangu azalaki. Kuna na Lubumbashi. Akuta ina papa Simon Kimbangu. Na masolo azalo na papa Simon Kimbangu ke ngai pe bakangi ngai pona makimbangisme. Je suis alingi comme ça peut reléguer. Yé pas bamba, ça a relégué te. Bakangi na makambo susu de droit commun suki ba forfait nya salaki. Ba yoko de sekuna. Kuna nde pona papa Simon Kimbangu. Maintenant ke ko sa papa Simon Kimbangu bakangi le pona cause ya kimbangisme. Yé pe alinga bakamate comme un relégué. Papa Simon Kimbangu atalia yo ko sa nzambe. Alobi le boye yo bamba okubima awa pour la kisoko za relégué te yo ba kobimisa yo menga na kutikala ngai na kutikala yo kobima mais yebaka liwa yo kufa ba kopandre yo alobaki na déjà boy nebi si mwana ngwa yebi liwa yo kufa ba kopandre yo yaka matia ngoliseki soka zalaki na foi na papa Simon Kimbangu nga banga nga senga bolimsi na place wana. Mais la preuve quand il m'a papa Simon Kimbangu ngani de. Omo nga négliger akina ye. Bon. Aye ba mbule l'équipe papa et ça la politique na ye. Souko nango. Otal. Bon, avec l'église kimbangiste, tant que commune à Kinshasa, abandi ko fréquenter ba milieu kimbangiste, il veut faire valoir ses droits comme quelqu'un qui a fréquenté papa Simon Kimbangu en prison, qu'il avait un message à donner. Ah bon? Voilà. Nous, à Boudé, c'est quoi autorité à Papa Dengue? Papa Dengue. Allez. À Monique et Simbi dans la Lingomba. Ah bon, dans ce cas, nous avons Lingomba, na politique. À quoi la politique? Qui ministre ou? Ma papa Simon Kimbangu a l'obéi pour prendre et kokana gate et kokana romitek. Bongo sikoyo. Ye mwana aso baket nzota papa Simon Kimbangu mikuwa ki papa Dengue na akosaki na bamba kitotolo bakaka franchement tala esika bazo bimisa nzota papa Simon Kimbangu na tombe mundele azalaki kanga ba photo ndenge to yebile ba mindele soka mona ki mikuwa mais les livres d'histoire allait l'écrire. Même jusqu'à présent, le corps de Simon Kimbangu. Les os de Simon Kimbangu. Le corps de Simon Kimbangu. Il y avait un blanc comme il faut témoin ça. Les colons. Alors, qu'est-ce que c'est que notre frère va encore raconter pour dévier Banayabat? Voilà encore des gros mensonges historiques. Bon, yesu kwa lingi pona ye atie doute na ye biso ba Kimbangu c'est no fongola ye sandu ya mutu ya papa Simon Ngatal. Non, quand même pas. Quand même pas. Foi na yo ya ngonde go bikisa yo. O bakota kakuna babika. Soko lingo bika yo kaka. Tusisi ka bon. Merci ya solo bande ko bana pasi Simon Kimbangu na kanisa to sukisika kawana pa bateli kamusuza kokolo bate. Na bandeko yo bana pasi Simon Kimbangu yo bomona kike esala kibino pasi na makambo yo na kanisa réponse na bino et puis réponse na biso to wuti ko zwa yango ndenge to lobi ke droit de réponse to pesi na mama na biso sœur na biso mama Grâce Kalanga to pesi na papa na biso ndeko na biso papa Israël Mutombo et to pesi na ndeko na biso papa Samuel Bamba.
nakanisa ba oyo mususu ba kofingaka tozana biso na tina na ngote ke tolandaka mutu moko mopamba te bamiyebi mutu na mutu ayebi eloko nini ye azali koluka pamba te mutu akofingaka ayebi eloko nini azali kofinga mutu bafingi yo te alobi eloko moko te Papa Simon Kimbangu Kiangani avandi na ye na kimia na nkamba kuna abujaka na ye te bino bozali kofinga nyonso wana azoko kipango te pe biso bana pe to mona so tina moko ya kolanda ngo ezali te makambo ya mama Grâce Kalanga et ça libiso pas cité kasi to monique ayebité ça ne pas révérend to te yaye poète à quoi comprendre papa révérend beaucoup ça la rendenge nini donc na kimbangiste que ba pasteur kimbangiste donc histoire ya mboka na so donc ba yebi ya malamu alors écoutez si modestement ma tête des amis ko ça les amis ko trouver écho na ba kimbangiste na ba mususu que Dieu soit loué mais tous allez comme ko ça la effort to lobité que tu ko koka mais tous allez comme ko sala na effort biso kimbangiste to aller histoire du kimbangisme na histoire ya pays na biso tant que ko sala liaison na tête ko sala toujours perdu ce qui au dissocier histoire ya kimbangisme na histoire ya Congo au bungi au tali donc bi congolais nyos n'est pas dire on a le congolais nyos za kimbangiste to iba que nkulu na biso bokoko na biso foto lu ke na mona kata église kimbangiste biso ba kimbangiste to sala pas effort pour yeba histoire ya Congo ezali nini nzambe alingi nini po ekene liboso mais papa révérend bon to komina pona kokende liloba nini susu okolobana peuple congolais oyo tina mokola lelo pona kaka liloba moi conseil nino ko pesa na peuple congolais et puis ba kimbangiste oyo lobby babenga maki ba kimbangiste mais lelo bakomi kochola ndenge tozali komona na ba WhatsApp mutu nyonso bandi kotinda banini pona kolobela makambo moko ya tina tena makambo nyonso mama Grâce Kalanga awutaki koloba yo ko conseil nyoko pesa na bandi ko bon conseil na kopesa batanga na lamentation de Jérémie chapitre 3 verset 34 à 40 na kolimba on mo possible comprendre pas ces ans en kat na mokili pas ces ans en kat na lingomba ba injustice ezali mbebe ezali batu bazali kokufa makambo ndenge na ndenge donc partout il n'y a que des grincements de dents et des pleurs maintenant Yeremia amonaki makambo nyonso wana amitunaki oh ye nzambe bazali ko nyokola batu ba captif est-ce que ça ko mona te mais si ko yoka réponse nzambe apesaki na Yeremia alobi na eboye qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné nani akoki koloba na mokili oyo que likambo ekosalemaka sans que nzambe apesela ngo nzela batata bamama likambo moko te ekoyaka na se atango sans que nzambe apesela yango nzela okana nzambe mutalobi yango et abakisi n'est-ce pas de la volonté de Dieu du très haut que viennent les maux et les biens ezali na volonté na yemoko nzambe malamu na mabepe koyaka pasi na bisengo pe ekoyaka. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Pourquoi yo mutu na bo moyi tinanini yo mutu na bo moyi uzali kolela lela kulukaba makambo kufinga batu kufunda batu? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Mutu na mutu atala mabunga na yo. Voilà conseil na kopesa bino. Ezala mama kalanga. Ezala tata musuwana. Ezala biso moko bakimbangi twali kososola. Pourquoi toutes ces choses là arrivent? C'est dans le schéma de Dieu. Il n'y a rien qui se fait sous ce soleil sans que Nzambe pese la monzela. Ezala malamu, ezala mabe, y compris na lingomba, ezala dans le plan de Dieu. Mais ndenge moko papa Simon Kimbangu aloba kimbala musuna cendre. Mbe munambo ete so mais so mamani sikwani. C'est-à-dire qu'il suffit que jour ngo ko a cliquer kali so basala vo pas makamu so sili nango. Il suffit qu'il clique les yeux, makamu so sili nango. Donc Tomi Tungi Sate, ce qu'il cherche c'est la cohésion, l'amour du prochain, tozala bo moko to tonga. Batu bako bunga mingi na masenginia na makamwa ndenge na ndenge, mais il a besoin de les récupérer tant que on reconnaître qu'il y a zali nzambe. C'est la seule condition. Tant qu'on reconnaît ozali nzambe, on se soumettre na ye akofungolo banzela nyonso. Voilà moi conseil na ko pesa na biso ba yoki na bango ba tioli biso nyonso tozala ko moko Congo na biso ekende liboso to mi pesa kana mabuka papa Simon Kimbangu.
na sikisi nanga boy. Merci ya solo bana pasi mo kimbango tomi pesa kaka na pasi mo kimbango kiangani pamba te yende nzalo ngoli mo santu po ete Congo na biso les 3 Congo e kokokende liboso ya solo to bandeko to sukisi émission na biso wana pamba to ko mema bino mosikate soki likambo moko tomi balé bomoni ke sali bino pasi to kosenga bolimbis pamba te to lingite ke mutu moko abeta mabako zali bele émission zali masolo bele masolo yango wana tokopesa merci na bandeko nyonso oyo bakosalaka po ete émission masolo kokende liboso tokopesa mama Pamela pe papa Teyo nzakidi oyo bazali kosala ke émission kokende liboso papa Fumweto conseiller na biso mama Jili Mbombo kuna na Nantes tokobosa na pete et ba volontaire ya paroisse ya Saint-Denis oyo azali kotali selongi mama Lolo madame Kalusa oyo azali kotali selongi ya ba volontaire à Saint-Denis awa na émission masolo pe tokokena mama na mama Sele kana Kinanga kuna na paroisse ya Rotterdam na Hollande papa Francis Kontsumbu na Londres papa Kimbamba kuna na paroisse à Montreuil mama Nelly Mayavangwa kuna na Edmonton kuna na Londres mama Anivita mama Bea na Alençon mama Albertine Bilo kuna na Saint-Denis papa toko pobo sanate papa na biso papa Kodia bandeko nyonso ya Angers pe bandeko nyonso ya Bordeaux bino nyonso topesi bino merci et papa Korandongala pambate papa Korandongala o kotaki na kati na émission oyo na likambo yo esalaki o pasi mingi papa Kora pe mama Mwilu topesi bino ba merci mingi papa Plata kuna na Montreuil papa Clément Mutombo na Faki na papa Clément Katumba na Montreuil mama Marie Kalambote ba oyo nyonso vraiment esali bino pasi pe bolelaki to sengi na bino boya pembeli na biso mama Clément Mambu na Stockwell na Londres mama Dedette Tiangani na Australie révérende Gina Semi na Afrique du Sud révérende mama Kana Anne révérende Anne Kalamvila pe tokopesa révérend Leblanc Miansiangi révérend Soumaja topesi bino ba merci ndenge bobengaki po ete likambo yo e kwa kosalama biso pe tokotika bino te biso pe tozongisili bino merci na bino merci na papa Frimance Fukakanda pona lelo tosukisi émission na biso wana papa révérend topesi yo merci mingi papa journaliste na ndengo na biso merci c'est notre devoir merci et puis tokutani na mbalasi masoki likambo ele tokobenga yo lisusu soki surtout ba lobby susu tobengi susu po te tozonga donc tokotika stute soki likambo ele tokoteya po te likambo sekele na ndenga malamu pona lelo tosukisi wana ezalaki ya bino ndeko papa Lambert Makwemimo oyo apesi émission oyo na lisungi ya papa Edizolandonga bango bazaki na sima mama Fifi Ndongala papa Paul professeur Malonga papa Tony Diangenda papa Patrick Mongo biso nyonso basali kuna na kati na radio télévision Kimbangis peto kozangisa te merci na équipe mobimba comité de gestion DG Christian Konzo pe équipe na mobimba na mboka Kinshasa pe bandeko nyonso aratelki to pesi bino merci pona lelo to sengi botika la malamu to komi nambala sima merci.